moi pembeni. Bonjour. Bonjour. Regardez ce qui va se passer ici. Kombo na yo. Comment va Stéphanie? Stéphanie, ozana âge nini? Maison a 23 ans. OK, et puis osala kanini? Asa elote. OK. Donc, OK, na temps libre na yo, eloko nini osepelaka o passer temps na yo kosala? Bon, n'arrive vraiment qu'elle est un artiste et puis Ça va kokipete? Continuez. na temps libre na vraiment Olingaka kotanga, olingaka kolamba, kopase temps na bari. bon, nalinga vraiment kolamba et puis kozape toujours na ba mi na ngai. OK, c'est bon. Okotanga biso ba qualité mibali o ba seplisaka yo. Bon. C'est mbala zanjite mike, milai. Azala chocolat. Ici nango. OK, siko ba défaut oyo olingi ata kokuta te pa mobali. Okoloba nini? Bon, ninga mbali wa peksa wa matoiti, ba loste. OK, c'est bon. To ya awa, to bande kumsusu ba pasuli ba balona bango yakananga to za ba raison na bango. Ko pesa biso kombo na yo na âge. Jonathan, 27 ans. Merci Jonathan. O pasuli balon pona nini? Bon, à lobby kalinga kamibali ya mike on n'a pas soli. Okay. Donc, c'est tout hein. OK. Merci. Aza ba jar mi balo lingaka? Bonité. Bon, ne sais pas vraiment n'a été. Bon, Aza n'est qui te romain. Je te trouve vraiment très bizarre. Aza bizarre? Ko expliquer biso ozomona bizarre what? Bon, bah, vert, chocolat, bon. Ça c'est bien été. Après, c'est pelina été, donc c'est pas un souci. OK. Pas grave. Sans Merci. aussi, hein. OK, merci. To kitaboye. Kombo na yo na âge? Francky Kalim a 28 ans. OK, o pasuli balon na opo nini? Bon, on va pas sortir de. On a critère on ça peut signer on a tellement on peut bien quoi n'est pas là mais c'est fait na souka blobi na que alinga mi bali oyo ba peksa te wala to boucle l'oreille donc utile. OK. Merci. Azali Bajar Amibali oyo olingaka? Azali est vraiment bien mais lui il bomi ka ba pexi. Hey! Chance dans un côté kuna ko simbela. Pour nga simbi en hauteur. OK. Hey, Jesus Christ. Merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Hello, 28 ans. Merci. O pasuli balon opo nini? Autant la Stéphanie, elle a pas mal, elle a bien. Sauf que les critères sont à remplir pour nanga. Et puis, elle a poussé, elle a quitté. Parce que l'Ingamba, elle a été alors qu'elle est un peu costaud en fait. Déjà, ça ne marche pas. OK, merci. Hello, ce qui est approché, on repère ça étant? Oui, Azana est vraiment bien mais Azana muneni. Nalingambela minene été. Mais Azana est bien. Mais en fait, il y a santé quoi. La santé, c'est pas mal. OK, merci. Kombo na yo na âge? La Medi Mouchi, 28 ans. Merci. O pasuli balon na opo nini? La pasoli ballon, premièrement, la nengia ba critère wa mibali o ya lingaka. Abike non préfère mibalo ba tobola matoité, bazana ba loxité et sinon chez moi elle est vraiment OK ma. Ba critère o ya lingaka par rapport à mibali et correspondre à tes quoi. OK. Merci. Baguna yo? Azana est bien bablo matoui na ba lox. Mais encore changer pe bloc ma toy na ba lox. Bon, je ne sais pas. Mais Azana est bien. Merci. OK, merci. To kitaboye. Kombo na âge? Salem Badou, j'ai 26 ans. Merci. O pasuli balon opo nini? Premièrement, on a sepel naïe, mais on a moni un peu louche et ça que Asa vraiment franchement, ça m'a hypocrisie. Ouais.
moi hypocrisie on a sentir et puis azama moto ba pique genre que sur le beli comme moi c'est pas na côté azong si directement mais alors ça m'a camoufler moi mukie. alobi ozomilakisa te ya solo aza na raison. Bon, à cause de la raison, hein. À cause de la raison. ko boyeba okasi ndenge nini so ozomilakisa te. Est-ce que nous m'ilexendons parce que nous m'ilexendons. Bon eza na eloko moko na kati na oyo bomba et moi na kana misu na ouais ke azobomba eloko omona ona misu. gère mon comportement mo caché na bimission bien té ouais moi je le sens mais en tout cas moi c'est kitoko. Okay, bon. Mais n'engana bakelo moko. Je ne sais pas pourquoi est-ce que bozo boye mibala ba lox na blora matoi. Na éviter le pourquoi. Parce que baza aventurer. Wana siko eza caché botika wana mitou. Mutu eza coiffure te. Mutu c'est l'intérieur. Comprendre capacité à mutu. Donc ozana mutu a dégager ni na kati na yo. Kota la libanda te. Parce que netinga na tali yo beaucoup plus na kati. Tali libanda na oui c'est bon mais na kati sinon je sens que tu caches quelque chose. Comprendre que na pousse anima mukie au-delà de ce que je vois. Sinon ça va. Merci. Bon, azali ba gère mibali oyo lingaka. Oui. Merci. Balox kaka. Ah. Merci. To yaboye. Kombo na yo na âge? Pour créateur de 143, j'ai 25 ans. Merci. Opasu li balono poani. En fait, na garda e balo na ngai. Parce que libanda na kat ne baguna nga parce que na mona ba qualité tout. Azala o sonde ni talinga te mais na baguna nga. Mais lo ke bomi azana ambition te. Atana Ambition te. O tout ne que c'est mo que souvent dit mo salani. Et a besoin mo ça te a 8 ans pour réfléchir. Comment on a courba la moi sur son ambition te. Ou penser que non, vous avez tant ta Bible déjà te. C'est comment on tient dans pas tant que ça ba na ngani. Ta libre nenza ba master na ye tu vois. Ce que vous pensez sérieux mon côté. Ce que vous pensez sérieux de souvent là. Mais c'est vraiment bagou nanga donc comment on d'abord harmonie na ta sexy ma casse juste quand na latine bon te mais c'est vraiment genre le beau mec a ambition te. Mais sinon elle est trop belle. merci. Aza baguna yo. Bon, okoki kopesa opportunité o loba makamni no sala kana temps libre na yo. Ouais, on go poser question. Tu fais quoi genre la vie? Nando ça na restaurant mais na longwa ki na ngai. Paul. Ba dérangement les cas trop. De ologum sala pas dérangement. C'est que ba tentation ba moi sala ba ndanda pour on péter. Tu vois, trop limité hein donc Non, sono kokongote, ce qui zaki ke na longwe pour ba dérangement, na longwe nga moko nde so pour ba dérangement kaka, nga na longwa te na longwe nga moko na volonté na nga moko na longwe. pour la nuit à volonté. Na décidé na longwa parce que na mona nga ke musala na eza ya niveau na nga été. OK. Cherche quel niveau? Eza ya niveau na nga te po moni ke na ba tata wa koko bota ngai ya déranger ngai, aussi nga tout ça ba. Mais c'est ça les tempêtes, tu vois. Tant que tu na pour na ba tout c'est que au kuta na mon so mystique. Peut-être moi j'ai des relations peut-être OK. OK, ça va. Ouais, tokene. OK. Merci. Kombo na yo na âge? Ouais, comme on a j'ai 35 ans d'âge. OK. Opasu li balono poani. En fait, elle a kotaki na se plagi na ye. Mais il a bomi, elle a posé question ce qui a ça à gagner. Déjà moi sur azol bageno asa ke lo côté. Lelo na mukila lelo bat ba comment on s'est complété. Moi ça zo luka, mbali pas zo luka. Comment se fait-il yo muto za na mukili o sa ke lo côté. Loko lobi ke no un mozo ratango lamba to ya osani sala ta malewa. Donc c'est un peu ça. Vous ont porté vraiment conseil. Aïe baso zo lukani na vie na ye. Merci. Aza bagu ya mibali oyo basepilisaka yo? Na kiote. Te poani te. Ah, ngalinga na wa mibali libandi te. Bala libandi te. OK. OK. Tokemboye. Kombo na yo na âge? Bon, comme j'en sais, 29 ans. OK, opasu li balono poani. Bon, vraiment, n'a pas soli ballon. Pour na sœur, en fait, elle est jolie. À moi, c'est qui est au cours. Mais là, elle bosse n'a pas soli ballon. Accoutrement nae. Donc, la ligne a été genre moi ça tika libumu. Ibanda.
et puis deuxièmement ya biki alingaka mibala minene te nga déjà na mutu ya corps donc c'est que ekende te et puis namoni na kati na ye aza un peu insolente donc genre comportement na ye aza bafilme moko boye aza trop hypocrite mpa na yo alakso façar mosusu et puis chez bango mpe azalaka na mwa comportement moko genre donc aza bagenre bafilme moko boye ya mwa insolente mwa caractère mwa genre et puis réflexion na ye namoni eza mwa un peu limité parce que question posé ndenge ya bana mai balobi donc moi soki ozanga ambition te soki ozanga ambition na société ya lelo moi soki ozanga ambition c'est que oza nil c'est que baobala o te donc ça a toujours une ambition donc elongo eloko epousse nga mpena na tobola ebalo. Ok, merci. Soki approché yo opesa ye temps? Bon, na opesa na ngai temps. Naza bagu na yo? Merci mais yo mpoza na mwa si kitoko mais malheureusement nde mwa eloko ebangisaka mwa comportement mwa bokati nde emona eza mwa mpe genre. Ok, merci. To ya boye. Bon, tokoki kozwa kombo na yo na âge? Clémence Todd, 26 ans. Ok, opasuli ballon no po nini? Bon, en fait, quand on passe le ballon, en fait, nous avons eloko moko boye. Na évité ce qu'ils ont dormi, nous avons la facilité à cerner Moutou en première vue. Mais je vois qu'elle n'a pas la tête assise. En première vue, elle a appelé un Moutou qui miate. Et avec moi, il aussi mbaté. Voilà pourquoi na toboli ballon. Ok, merci. Azabaguna yo? Abaguna yo? Te. Po anite? Nalinga mbala pembe temps. Car wana hein? Ok, merci. Ok. Ok, tozonga sima boye. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Ok, donc malheureusement, ba ballon nyonso tu eza kopasuka. Mais na osenga merci na ndenge oye na émission na biso. Ba garçon, toko betela ye maboko. Merci.